Direction nationale Yankama Conseil Mino Bokota. En entendant Jeteki à son place, Tokei n'a fait concours. Mokati Tobosanaki te. Lobby, Tochaki m'a pris, Yangoyo et Zongi Lissus. Enveloppe, il y a $100, il y a 50, il y a 20, il y a $10. Enveloppe, il y a 20 000, il y a 20 000. Na ba 10 000, on a des amami. Mais $100, enveloppe moko. 50, enveloppe moko. 50, 20, moko, 10, moko. J'ai les animaux. Oye, on s'allie tirage au sort. Tu t'engueules au questionnaire. Faut qu'on réponde, ma questionnaire, on a si mes en a pris dans nous. Soit sac. Monter la qualité à sac. Qui coûte $20 à Kinshasa. Donc, les gens vont s'en côté. Donc, on va répondre à eux, on dit sac, tu as fait un bataille. Donc, tu as 3 sorties à ma prix, oh, tu peux ça aller l'eau. Donc, voilà, je t'équipe, on va votre place. En attendant, je concours. Voilà. Bonjour, papa. Bonsoir. Merci beaucoup. Comment on a Steve? Papa, oui. Ok, plutôt dans les temps, ça là, tu vas voir, il y a on va pas plus, mais tu vas pas plus. Je te dis, on met le ballon à votre et ça va en place. Ok, papa a vu question numéro 13. Papa a vu question numéro 13. Voilà. Toyoka question. Question là, et ça la pris dans ma commune, maman. Voilà. Question 13. Yoga question 13. En quelle date fut la révision du procès de Papa Simon Kimban? C'était en quelle année? Révision du procès de Papa Simon Kimban. Pour ça, la date Nini et Fika Nini. Fika Yamuka. On pousse en amour. Autre proposé. Merci. Tout le monde. 1918. Hein? Vous autres, et puis ça.
1928 à Kinshasa. Le 12 octobre 2009 à Banzambou. Et après, le 3 octobre 2011 à Banzambou. C'est cette chose-là. Le 3 octobre à Banzambou 2011. Félicitations, félicitations. À Philippe, il y a valeur, il y a 20 $. Merci beaucoup. Félicitations. Allez, cette équipe, appuie le plateau. Appuie le plateau. Cette équipe. Bana dirigeant nyonso tokutana na place ya Ratelki aya noki bon tozali na maestro national papa fils yebo azali na place de bata la vie que y a la maillette. Allez. C'est bon.
Bote papa bandeko bazali kolanda en direct sur Masolo Kimbangu TV. Occasion nini oyo bino boye koyembela na kati ya mokolo mola? Oui, mais ce journaliste, occasion était koyemba ezali pona le 17 oyo ya bandeko koreki nde système ezala na nkamba papa lo bato za neti ba poil ya mbwa tola le sikamo tola moke sikamo système ba pigeon ba chinois toyeba na kate soki ezali année date ya baninga biso nyonso tokotaka na système oyeba te donc oyo eza nkamba ezala bongo ekesena pa place mosusu zo ezala te biso nyonso na minute toza bana koreki nazo pesa bango ba bonne fête nano biso nyonso matoi na biso makanisi na biso nyonso na nkamba to pesi bango ba bonne fête. Merci beaucoup. Kolega sipo kwa muda kwa sabini. Leo kibale ezali ngolo na ngai. Leo sengi na maestro abu le plateau. Vite les gars, on capte abusé. Pas de commence s'il vous plaît.
Biso le projet n'a biso déjà, on l'a saqué déjà, dès l'entrée à la ville, on consommait déjà 5 secondes. Chrono lancé. Attention, chrono lancé. Hop. On va lâcher. C'est le sponsor, Osika, Osakuba. La force habitable. Ah, tu as un calme. Nous avons la chrono des autres journées. Voilà. Mama na likambo na biso bana na yo ekolo yango kimia mozangi otika nguba na matiti ekolo na likambo mama na likambo na biso bana na yo ekolo yango kimia mozangi Salela yo na
Corée les obus car on a pas petit dans un même dans un allez 2 minutes. C'est bon? Soki bomi comme c'est bon. Soki bomi là-bas.
Mbote papa kombo na nani pe ozali choriste ya commune. Mbote papa journaliste kombo na ngai papa Patterson Mbui naza choriste ya Koreki ngalie mape dirigeant. Station na bino mokolo malelo yo moko monengo de. Bon. Ngai moko en tant que dirigeant pe choriste ya chorale ngo ti oyemba nakoki ko mipesa ba pointer. Mais nakotika na public bango nde ba juger mais pour na ngai naza quand même satisfait pour na moni public ayembi na biso. Bon, message nous recopese na bande konyo tout au bazali branché sur Masolo Kimbangu TV bazali ko tala na tango. Bon, Masolo Kimbangu en tout cas nalanda kango. Eza mukolo liboso te nalanda kango na ba YouTube en tout cas ba émission na bino, ba projet na bino pe ba bilo na bino bosala na sepela na ngomini. Nde nazali ko senga na ba abonné nyonso ya Masolo Kimbangu ba continuer ko s'abonner pe ba continuer ko partager chaîne na biso pour que et continuer ko panza sango ya lingomba. Merci beaucoup papa journaliste. Maman. Papa Ingila Ano alors, nous sommes lancés déjà, chrono, papa dirigeant a vu l'antenne. Chrono lancé déjà.
bani basweka mubanze ebana bame etimu yandi siyabayikira kabile nyinene kabile vumi yemuja makondamo simanzo sibabuluzwa babuluzwa etimangiste etingeye kwani kandi idodo Yetuka mumakana bakambi maswa Yasilolo Yasilolo etimangeye Kristo kavovile Mengi manene makaka Mena kumbanza mpaka Imani kambini mosi Bana bame Zaya kwa kume Umena wena banza Ondadako Simoni na kundu Kunima Kukuzi na bika Simoni na kundu Kunima Zaya kwakwe Parasitatu batera mene Bana bueno Ibana pame Ibana pame Keti beno ya kwina Bana luwa Ibana pame Ibana pame Keti beno ya kuna Bana luwa Ibana pame Keti beno ya sola Keti beno ya sola Mumaloko nyakire Mumaloko nyakire Keti beno ya fira Keti beno ya fura Keti beno ya sola Mumaloko nyakire Mumaloko nyakire Merci. Allez, qui n'a pas concours? J'ai concours. Ma collègue est en train de faire. La hora est ce qui vient de la témoin. Collègue moko ya nelo ezate. Mazate. Tosengi ma collègue ya nelo limité lema tantomo longo kikwi mukula. Bote papa bandeko bazali kolanda balingi bayeba kombo na nani pe ozali dirigeant ya Koreki ya commune. Ouais, bonsoir papa. Comme on papa Arnold Yingila nazali dirigeant ya Koreki Bumbu. Et sengolanga ezali penza malamu na activité na biso ya le 17 juillet 2025 na depuis 1972 wuta koke fongwama nde eyepe na ba commune pe na biso ko banda na 2018 nde biso pe Koreki Bumbu to bandaka parmi na ba maire na ba commune ya ville à province ya Kinshasa nde biso pe tozala parmi na ba jour oyo Koreki efongwamaka na ville à province ya Kinshasa. Voilà, message ezali kaka boye biso bana Koreki
OP aza na besoin okota koreki na partout ya mokili mobimba na bisika nyonso zali yaka biso nyonso tozali mpona kotombola mongongo ya Nzambe na biso pe ba message ya papa Simon Kimbangu Kiangani donc koreki ezali kitoko plutôt na ba prière na biso na banzembo na biso nyonso bolandaka koreki à partir ya mokili mobimba penza boya vraiment malamu ekozala mbote na pesi ya liboso na papa na ngai papa menaya mekuntima mama na ngai mama lubanza diobeya nde koreki ya bumbu na pesi bango mbote kobanda na ba presa na biso nyonso pe ba koreki nyonso mokili mobimba bisika nyonso za pe baleki na ngai banso. OK, merci. Tozali bon koko ba molulu na biso lelo tozali bongo liboso ya tribune monene ya kamba ya bisika esika wapi chorale des enfants kimbangistes babongisi bongo molulu ya concert pe jeu concours nde na ntango oyo tozali kolanda bongo jeu concours tolanda mituna ezali kotuna na on. Nakati Papa Fongola. Papa s'est concentré à ce monde-là. Voilà. Papa a suivi question numéro 10. Question numéro 10. Et ça n'a qu'à donner le papa Tama. Cahier. Kimbangiso ye, Korekyo ye. Papa Simon Kimbangu a été incarcéré à Lubumbashi. Papa Simon Kimbangu a été incarcéré dans le il est le nom de cette ville. Fait honneur aujourd'hui. Alors, à vous le plateau, papa, il faut
Pardon, dirigeant Kamba. On met dans la Maboko. Questionnaire à vous. Total à 5 questionnaires. Le bon de la de madame Mité. Le bon de la de madame Mité. Vous menacez là. Chorale de dirigeants. Chorale de dirigeants. À vous les patrons. Après chorale de dirigeants, correctez une métier. Beaucoup ça va. Correctez une métier, beaucoup ça va. Maman dirigeant, chrono et d'argent. Chrono. Maman dirigeant, chrono en marche. 10 minutes. Makundama Somango Ingera Nankamba Mboka ya Bule Mboka Evandi Basatu Bakoyemba Kanzengo ya Ezengo Bakokumisako Kata Molimo Mosatu Kimbangu yende nzambe Katina bato Alatalo posoyo Wende abombango Kusibiso tososoliye Azali nzambe Katina bato Mabotama Somako ingela Nakamba mboka ya Bule Mboka evandi basatu Bakoyemba Kanzengo ya Esengo Bakokumisako Kata molimo mosatu Kimbangu yende nzambe Katina bato Alatalo posoyo Wete abombango Kusibiso tososoliye Azali nzambe Katina bato Alatakilo poso oyo Wete biso tososola yete kasito Sosoliye ya mokili azali nzambe alatakilo poso oyo wete biso tososola yete kasi
Tikali na 4 minutes. Bueno, yo no soy mamá.
Limiter, prenez place s'il vous plaît. Limiter, quel coup? Limiter, nous avons la coupe pour la langue. C'est tout les arbres. Limiter, pour la terre. Nyangara. Akoye pana moi le na ozalaki. Betela bango maboko ndenge bazali bopona limiter Kingabwa. Il y a président Limambou. Deux coupes. Limiter à 10 minutes. Nous avons vraiment la chronologie complète. Public. Ma belle est dans le jeu. Nous allons encore continuer la milieu, on a besoin le 17 juillet 2025. Nous allons concert liboso ya tribune monene nkamba ya Yerusalemu esika wapi tozali kokomisa mokolo wa lelo na likete ezali bongo esengo ya bana tata nzambe akolia komongo esengo nde bozali bongo branché sur Masolo Kimbangu TV, chaîne oyo ya kopesaka biso masolo ya tata Kimbangu.
Sisi abandonne kuzulu undeki utogonu ye bonzobi abandonne kuzulu undeki ilungu kenene yanzobi namona kamaso nayoka kamaso ezali mokolo na koloba Kilo ozobu Nisaba sali ya Nzambe Lobi okobosana Nzambe abosana kate Kilo ozobu Nisaba sali ya Nzambe Lobi okobosana Nzambe abosana kate Tanga matoi Bila bila kaya Merci.
Bote papa kombo na wana ni pe ozali dirigeant ya Koreki ya commune. Mbote papa journaliste kombo na ngai papa Jongolongo Anyame Gustave. Naza dirigeant communal ya Limete na kati ya ville province ya Kinshasa. Sengona ezali na mokolo molele. Sengona ngai ezali ete bakati nyoso bakati biso to kokisi. Oyo pela to préparer pour la kobeta na kosa de mona mi liboso bato. Bato banoko seka biso po Koreki vibrité talaka. Yako ni sengona ngezo doza kama pamboli mbala moko papa pambola po ya mbalo vraiment emonami. Message de représentation bande konyoso baza kolanda en direct sur Masolo Kimbango TV. Ça va na pesa bande kolanga communiquer ka moko. Ou papa zo senga to sala po botala ka ndenge année passée to kote kina mozole mapamboli yango de vibrer biso et comme boy. Ça va to zonga simate to baraka liboso. Merci beaucoup. Merci papa, merci si.
Bantu badikulangiza Yesu ununowele Nizumbogi mwanzami utulu ununowele Twende notwa kuna Yesu Yangilekeso Lekeso mupatwa twelezi Imesiado Bantu badikulangiza Yesu ununowele Nizumbogi mwanzami utulu ununowele Twende notwa kuna Yesu Yangilekeso Lekeso mupaka twelezi Imesiado
Merci beaucoup na ba landinyo surtout bozeli kolanda biso bongo en direct kamba yelo selemi sika wapi biso bandeko na bino équipe ya Masolo Kimbangu TV iye pona ko kundola to ko sala reportage puis ko panza activité ya spéciale du 7 juillet 2025 et si kanyo surtout besoin de na yango tozali bon kokoba na programme ya mokolo molelo programme oyo ezali bongo initiative ya chorale des enfants kimbangistes na likanisi ya président général papa Alexis Fouakatou de Yende azali bongo le numéro 1 oyo azali bongo patronné chorale des enfants kimbangistes ya mokili mobimba nde na yango tozali bongo kolanda soki tokomoni bongo bandeko na biso ya koreki niangara nde bakosepela so na ntango oyo tolanda. Nyanga 55 choristes, 6 papas, 49 mamans. Chrono lancé. Mix déjà consommé. On ne juge pas. Nyangara, vous voulez attendre. Oh
Bote mama kombo na wana nipe ozali dirigeante na Koreki ya commune. Bonsoir, ngai mama Beninza Kipaka, nazali mama dirigeante ya Koreki Nyangara na paroisse Ngiringiri. Esengana ngai zali que to sangai biso nyos tozali ko sepelisa tata molimo centre na banzembo na tina festivité biso ya le 17 juillet. Na lobi na bango ba continuer kaka kolanda biso ko soutenir biso tata molimo centre akopambola bango. Ambiance awa ezali makasi mingi tala kaka lelo mkolo na kati ya temple papa Simon asepeli na biso donc ambiance ezali vraiment makasi. Merci.
Effectif, 43 choristes, 12 papas. Thank you.
Papa Diangenda a connu l'accident, donné l'année et l'endroit et l'heure. Dans le Biboui, le 29 juillet, Papa Diangenda a un accident. Maïebissio, Pesabiso, année, Mboula. Place à Salaké accident dans l'heure. Alors qu'on peut sur proposition Boé. Salaki en 1959 en Oukoulou à 9h. Et Salaki en 1958 en Banzangungu à 15h. Et Salaki en 1958 à Oukoulou à 7h. On a béni. 1958. Non, Yoka. En 1950, à Oukoulou, en 1958, en Banzangungu à 15h. Et enfin, en 1958, à Oukoulou à 7h. En 1958, à Oukoulou à 7h. Maintenant, il a gagné, ensuite Caillé, il y a qu'on s'appelle président général, nous avons fait le Caillé, dans les appuis qui ont aussi, voilà, papa du champion aussi Caillé. Voilà.
papa. Alors, Koloki Mutubusu Sunani. Awa na public, Banikolo Bozali en Koto Bamani. Numéro 8. Ok. Question numéro 8. Quelle est la date de la disparition physique de Maman Kwakiadi? Yoka. Pesa date où le Maman Kwakiadi Suzanne Atika Kibiso. Yoka la date. Le 1er juin 1921. Le 2 juillet 1922. Enfin, le 1er juillet 2021. Ok. Le 1er juin 2021. Le 2 juillet 2022. Et enfin, le 1er juillet 2021. Le 2 juillet 2021. Allez, Soué, on raté bon de papa. Merci beaucoup. Allez, Koloki, à vous le plateau. Bon, aujourd'hui, c'est quand il y a un concert, il faut faire la question aux amis, notre équipe qui s'est. Il y a un effectif, il y a 52 choristes, 12 papas, 40 mamans. Maestro ya lelo ezali papa Patrice ezali Moindo de Lopezi de la maestro.
kozala te tango ekoki alingi aningisa mokili oyo yo mwana na ye zala na mayele pesalela ye nzambe mawe kozala te na tango wana soki yo tozaki te okolela ete okosambisama tango yango yo ya kosalela kebana batwa mabe Odolo kukeba yo mwana kima kusosola tangoyo 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 mokili oyo ezali ya simo kimbangu kyangani ndeko yeba yango ndeko tele mangwi mokolo ya suka ekozala sombo yo moto mabe sosola nzela kokende nzela bomona tatana yo sataka kende mokolo ya suka ekozala sombo yo moto mabe sosola nzela kokende nzela bomona tatana yo sataka kende Koki esili olanda kisatana sukana yo melivelo nawe koki esili olanda kisatana sukana yo melivelo Koki esili olanda kisatana sukana yo melivelo nawe koki esili olanda kisatana sukana yo melivelo nawe koki esili olanda kisatana sukana yo melivelo Tini uke imone kanoa Kanando mese rufufamu Uruzuse nifila meloa
prix dans vos amis. Voilà. Papa a fait question numéro 3. Prix dans vos amis. Bon. Alors, voilà la question numéro 3. Ok, le ministre. Voilà, autre question. Question Yamolo. Donnez la date de naissance de papa Simon Kimbangu Kiangani. Yoga. Le 25 mai 1916. Le 22 mars 1918. Le 12 octobre 1951. Et 12 octobre Do